na bino nyonso tofongoli ya mardi 10 juin 2025 pour la retraite de chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomaki mokolo lundi 9 juin kuna na Kolwezi na province ya Lualaba epai wapi ayambamaki kitoko kobanda na aéroport ti na banzela ya Kolwezi Héritier Mapindemi apesi bino ba détail. Chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Longona Molongani na ye première dame Denise Nyakero Tshisekedi bakitaki na aéroport ya Kolwezi ezalaki bongo lundi 10 juin 2025 pour na participer na 12e conférence ya ba gouverneur na bokiti na bango na aéroport ya Kolwezi bayambamaki na ba autorité ya ndenge na ndenge politico comme administrative oyo bazalaki wana pona kwa accueillir bango na ba honneur ya ndenge na ndenge oyo epesamaki na aéroport ya Kolwezi na sima ya kosaluer ba officiel oyo bazalaki ranger pona koyamba couple présidentiel na mbala moko ezalaki ngala ya nzela epai wapi foule bazalaki wana pona koyamba couple présidentiel pe ko souhaiter bango boyei bolamu na ville ya Kolwezi chef lié ya province ya Lualaba epai wapi bato bazalaki vraiment ebele bazali koyemba bazali kosepela pe bazali kobina pona présence ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na kati na bango na ville ya Kolwezi pona ko participer na 12e conférence ya ba gouverneur pe ko inaugurer ba édifice ya ndenge na ndenge oyo etongami na province ya Lualaba bosimba ke séjour ya chef de l'État et kozala kuna pona ko inaugurer to kosala ouverture ya 12e conférence ya ba gouverneur oyo ekosangisa ba gouverneur nyonso ba province ya République démocratique du Congo et longona ba président ya ba assemblée provinciale ba kotala tala ndenge nini mosala ezali kotambola pe kosala ba évaluation par rapport à ba province nyonso ya République démocratique du Congo ndenge makambo ezali kotambola nyonso wana na bokambimi ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kaka na bokomi na ye na ville ya Kolwezi boyebaki président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguraki 3 grands édifices publics ya province oyo Héritier Mapindemi grâce pour bapesi bino ba détail. Aussitôt kokoma na ye na ville ya Kolwezi mokolo ya lundi 9 juin 2025 ye nani président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mbala moko a procédaki na inauguration ya 3 grands édifices publics ya province ezalaki bongo na cérémonie oyo ezalaki organisé na quartier Joli Site bosimbake akitaki na centre international ya ba conférence oyo ba dénommé yango le village de congrès ya mibale akomaki na salle polyvalente ya gouvernorat pe lisusu na 2 nouveaux bâtiments ya gouvernement provincial. 3 temps forts nde ezalaki marqué na cérémonie oyo tomoni mbongo moi ya gouverneur ya province ya Lualaba Fifi Masuka Saini na allocution ya ba responsable ya ba entreprise ya construction pe ya coupure ya ribbon symbolique kolandisama na visite ya ba site epai ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Séance plénière ezalaki lundi 9 juin organisée pour l'Assemblée nationale et pas wapi ba député ba votaki projet ya loi sur statut ya ba agent ya carrière ya ba service public de l'État pe loi oyo ezolobela régime spécial de sécurité sociale des agents publics de l'État Héritier Mapindemi apesi bino détail. Na ce jour ya clôture ya session ordinaire ya mois de mars 2025 ba députés nationaux ba sanganaki na plénière lundi 9 juin 2025 pour na examiner pe ko adopter rapport ya commission mixte politique administrative pe juridique sociale et culturelle pour na oyo etali projet ya loi ezali ko modifier pe ko compléter loi numéro 16/013 ya le 15 juillet 2016 oyo ezali kolobela statut ya ba agent ya carrière ya ba service public pe ya l'État loi numéro 22/031 ya le 15 juillet 2022 oyo ezali kolobela régime spécial ya sécurité sociale ya ba agent public ya l'État avant ba se prononcer na vote pour na ba projet ya loi oyo nyonso
pona oyo etali premier texte na optique ya komoderniser na profondeur gestion ya fonction publique na RDC. Rapport ya commission oyo ezali kotalisa ke sur 27 articles oyo ezalaki proposé na modification 14 ezalaki adopté lokola ndenge wana 12 ezalaki amendé pe article moko ezalaki supprimé ezalaki bongo article 17 bis boye loi yango ezali komema ba innovation boye renforcement ya clarification ya ba règles relatives na recrutement pe ya promotion ya grade na bonne gestion ya ba ressources humaines pe ya service public ya l'État consécration ya retraite na titre posthume pour na ba agent oyo bakufa na activité pe ya service alors que oyo bazali ko remplir ba critères ya mise à la retraite valorisation ya grade oyo ezwami instauration ya contractualisation na cadre ya fonction publique établissement ya ba règles relatives na interruption temporaire ya service pour na ba raison ya exercice na activité économique pour na biloko mususu pour na oyo etali projet ya loi numéro 22/031 ya le 15 juillet 2022 oyo ezali kolobela mingi vraiment régime spécial ya sécurité sociale ya agent public ya l'État 15 articles modifiés peut compléter loi oyo ezali 9 articles ezalaki adopté na ndenge wana 5 articles ezalaki adopté moyennant ba amendement na forme pe na fond na yango article moko te ezalaki supprimé article moko ezalaki créé pour na réforme oyo ememi ba innovation ya ndenge na ndenge lokola institution ya régime ya sécurité sociale na capitalisation en faveur ya ba agent oyo bazali couverte na loi numéro 22/031 ya le 15 juillet 2022 prise en compte ya ba catégorie mususu oyo bazali na couverture sociale te numéro 1 ya chambre basse ya parlement professeur Vital Kamerhe akumisi qualité pe célérité ya commission mixte oyo batalisi n'examen approfondi ya ba texte oyo nyonso mibale kaka na débat oyo 395 députés nationaux ba participaki na séance plénière 393 ba votaki pour pe moko avotaki contre boye abstention ezalaki te bosimba ke avant traitement et ba matière oyo na ordre du jour ya plénière rapporteur Jacques Njoli atangaki réquisitoire ya procureur général près ya cour ya cassation oyo asengi na chambre basse ya parlement autorisation ba poursuite judiciaire contre ministre d'État ministre ya justice Constant Mutamba na tina wana commission spéciale pe temporaire etiami lisusu pour na constatuer par rapport ya réquisitoire oyo totikali kaka na Assemblée nationale pour na kosignaler bino ke lelo pe mardi 10 juin ba députés nationaux bazalaki lisusu na séance plénière et pas wapi ba adoptaki oui projet de loi ya ratification de finances et to poursuivre édition na biso na ngambo ya primature pour hôtesse bino ndenge première ministre Judith Suminwa Tuluka a komaki lundi 9 juin na ville ya Kolwezi pour na ko participer na 12e conférence ya ba gouverneur ya ba province Nathalie Kala Kapenda apesi bino ba détail. Premier ministre Madame Judith Suminwa Tuluka akomaki bongo na Kolwezi chef-lieu ya province ya Lualaba pour na participer na 12e conférence ya ba gouverneur ya ba province ba 6 oyo efungwami sous présidence ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et kosalema du 10 au 13 juin na thème santé local facteur ya cohésion sociale pe développement durable ya ba province na kokomi na ye na tamaka premier ministre ayambamaki kitoko pe azwaki bonheur na ba membre ya gouvernement pe ba personnalité misusu o bazalaki sur place. Bosimba qui président de la République a décidé ya organiser conférence ya ba gouverneur awa na Kolwezi na province ya Lualaba. Eza moment moko important pe exceptionnel pambate eza bongo na kati ya respect ya constitution. Normalement conférence ya ba gouverneur esengeli esalema 2 fois l'an. Bosimba ki na kati na yango bakoloba ba problème oyo ezali kotungisa bongo 26 provinces nyonso. Politique générale oyo eza ko harmoniser œuvre surtout na o etali cohésion pe développement ya ba province. Bosimba ke projet o ezali ki comporter sous couverture ya santé universelle eza déjà en place na likambo o etali gratuité ya maternité na ba province mosusu. Kasi chef ya gouvernement alobi ete processus oyo ekosalema na ba ensemble ya ba province. Ambition ezali ya ko pousser musika pour na ko assurer population na entièreté na yango pe lisusu ba accéder na soins de santé à qualité
bisika nyonso balingi boyebaki ntango premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka ayaka na province oyo gouverneur Fifi Masuka na ba différentes associations pe société civile na ba parti politique ya Union Sacrée basijaka aéroport national ya Kolwezi pona ko souhaiter ce jour moko ya kistoko. Bosimba ke premier ministre madame Judith Suminwa Tuluka azwaki direction ya résidence ya chef de l'État pour assister na conseil provincial ya sécurité yango nde kusalaki batenir kitoko conférence ya ba gouverneur. Vice-premier ministre, ministre ya économie nationale, professeur Daniel Mukoko Samba a lancé formation, il y a agent, il y a ministère, il y a économie nationale pour renforcer ma capacité na bango na domaine, il y a contrôle économique. Fabrice Mundombi a fait une précision. Bazali au total 304 pe ba agent et longo ba fonctionnaire ya ministère ya économie nationale ba koti désormais na école du savoir pour na renforcer ba capacité na bango na domaine ya contrôle économique oyo et ko permettre bango ba remplir efficacement ba mission oyo et pesameli bango et pa ya mobeko. Compte tenu ya ampleur ya session ya formation oyo vice-premier ministre et ministre ya économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba a se déplacé kiyemoko en personne pour na ko lancer ba hostilité pe ko tala ndenge ni formation et ko tambola pendant 10 jours. Donc première vague et ko banda le 9 kino le 13 juin pe deuxième vague et ko banda le 16 kino le 20 juin 2025 à s'adresser qui n'a pas participant professeur Dr Daniel Mukoko Samba vice-premier ministre et ministre ya économie nationale a talisi que contrôle économique oyo ezali outil moko stratégique na bataille ya stabilité ba prix na marché pe ya protection ya ba consommateur pe lutte contre pratique moko anti-concurrentielle. Administration provinciale yango pe ba bosana ki bango te 300 agents pe ba cadre ya administration centrale ba kozala formé pour na ba technique ya ba contrôle économique pe bango ba kotinda mana terrain na division provinciale pour na même exercice ndenge vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale à Talissi. Parce que c'est par la libre concurrence que les consommateurs peuvent tirer profit du meilleur prix, meilleure qualité des biens mis en consommation. Chaque fois que je vais en province, je suis en contact avec les agents des divisions provinciales. Nous avons déjà entrepris un certain nombre d'actions pour améliorer les conditions de travail dans les divisions provinciales. Mais en plus de ces efforts-là, il ne faut pas oublier que les personnes qui vont être formées ici seront aussi des formateurs parce que les missions de contrôle, elles se déploient sur l'ensemble du territoire national. Et donc quand ils vont aller en mission de contrôle, ils pourront également faire bénéficier les agents de division provinciale de ce qu'ils auront appris pendant cette séance de formation. Namaloba Naye, secrétaire général ya ministère ya économie nationale, akumisaki ba effort oyo ezali ko salema et pa ya ministre oyo alingi bongo ba mission ba contrôle économique oyo et comme instrument moko ya régulation ya ba abi. Latina wana esengeli bosimba ke nyonso ekobanda ko salama une fois na mvula selon législation ndenge ezali kotalisa. La partie prenante, il y a pays, il y a agent public, il y a l'État, il y a atelier et le comité a suivi, il y a pays, il y a agent, il y a fonctionnaire, il y a l'État pour l'évaluation, il y a plan d'action 2025 hérité ma pandémie. Après, c'est nous le détail. Partie prenante, na pays ya ba agent public ya l'État, bango basangana ki na atelier et pa ya comité ya suivi ya pays ya ba agent et longo ba fonctionnaire ya l'État pour na validation ya plan d'action 2025. Et zalaki bongo na supervision ya gouvernement ya République démocratique du Congo, nanzela ya vice-premier ministre en charge ya fonction publique, ministre des finances, pe ministre ya budget. Comité ya suivi ya paye batinaki jeudi 5 juin 2025 atelier ya validation ya plan d'action 2025. Ezalaki question pour nous parcourir ensemble différentes parties prenantes. Ya projet ya plan d'action oyo ezalaki élaboré sur base ya conclusion ya rapport ya mission na province et pas ya comité de suivi ya paye na décembre 2024 et puis sur base ya axe oyo ya recommandation essentielle ya atelier ya évaluation ya réforme paye ya bancarisation ya novembre 2023. Boye nyonso structuré autour ya 3 volets oyo ezalaki constitué na socle ya feuille de route boye mingi penza axe ya proximité ya paye
axe ya aspect administratif pe axe ya aspect juridique pe technique. Boye document oyo ya planification ezalaki passé en revue et pas ya participants yango ezali ko comporter 30 objectifs opérationnels pe ya action oyo ezali bongo préconisé ba élément oyo nyonso et ko concourir pour na amélioration substantielle ya ba conditions d'exécution ya paye esengeli bosimba ke na suka ya validation technique oyo document et kozala présenté et pas ya ba autorité pour na supervision pe validation finale préalable oyo esengeli esalema pour na mise en œuvre na yango na interview na ye abordaki baspect nyonso organisationnel ya atelier oyo vice-président Yannick Isasi Ndelo ye atalisaki mingi penza likambo ya paye ya personnel ya l'État na ba territoire oyo ezali occupé na supervision ya gouvernement particulièrement na ba autorité oyo bazali impliqué directement na thématique oyo ye asali déjà ezali déjà en cours pour na kotala ndenge nini ba agent na ba différentes parties oyo ezana occupation ba koki ko continuer kozali futi na bango to sangana ki pambate ba konzi na niveau ya gouvernement notamment ba konzi oyo biso to dépendaka directement oyo ba kambaka biso notamment ministre ya fonction publique ministre ya finance na ya budget ba pesaki biso ba instruction pour na ko améliorer comment est-ce que kofuta basali ya l'État il faut salima. Alors lelo na mukuse ezaki to sangana baninga nyonso tu oyo batalaka makambo etali kofuta basali ya l'État pona tozala na mokanda moko oyo e permettre biso tozala neti na mwa tableau de bord. Esengeli pe bosimba ke nyonso bazali ko tenir compte déjà na possibilité pour na ko recevoir misolo pe lisusu ba moyens digitaux nyonso ekoki pe kotalisa ko sala kati na processus ba salaire na bango pour na bato misusu ba catégorie ya misala bango bazali déjà ko mener pe kotala moyen nini bakoki ko sala mingi ba moyens digitaux pour na ko faciliter transfert pe ko permettre na différentes familles ba na ko bénéficier na salaire na bango. Bosimba ke ebandaki na 10h na salle Saint-Pierre Clavier kuna na commune ya Gombe yango et se clôturaki na ngonga ya 16h. Boye mingi penza chronogramme oyo ezalaki enrichi na ba rapport ya ba représentant oyo ba utaki bisika na bisika ya ba opérateur ya paye oyo ba portaki attention moko particulière na ba échéance et exécution oyo ezali fixé na plan d'action. Complexe Color Mama Pemba école ya Fondation Nerombungu et fêtaki 10e anniversaire na bango. Ndenge kaka ezalaki prévu, complexe scolaire Mama Pemba, école ya Fondation Nerombungu et fêtaki 10e anniversaire na yango samedi 24 mai. Ezalaki devant ba invité ya ndenge na ndenge ba yaki pona ko honorer complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo. École oyo ezali ko sala fierté ya ensemble ya ville ya Kinshasa pe ya République démocratique du Congo Mobimba. Bo simba kenyonso ebanda qui na culte d'action de grâce et pas wapi basali na nzambe liboso ba élève ba personnel nyonso ya complexe scolaire Mama Pemba pe ba invité ba kumisa ki nzambe na makambo minene oyo ye asali na ndenge abateli complexe scolaire Mama Pemba et longona initiateur na yango ezalaki moko lelo e komi pe na complexe scolaire Mama Pemba de item Mama Pemba yango pe ebotami nyonso kaka pona encadrement ya bilenge bo simba ke e pas wapi ya mibale ezalaki bongo parti culturel yemoko honorable Nerombungu initiateur ya complexe scolaire Mama Pemba akomaki wana ba démonstration ya ndenge na ndenge esalemaki epai wapi ba élève balakisaki niveau ya formation oyo ezali kopesama na complexe scolaire Mama Pemba boye yemoko initiateur honorable Nerombungu azwaki pe maloba na discours na ye a remerciaki nzambe oyo atiaka liboso na makambo na nyonso elongo na bato nyonso na ndenge ba contribuer d'une manière ou d'une autre pour l'exploit ma kasi pe ya kitoko et salema na complexe scolaire Mama Pemba pendant 10 ans hommage ya makasi et pesamaki et pa ya mama moboti na ye Mama Pemba oyo kombo na ye et pesama na école po na kokanisaka ye tango nyonso na ndenge abota honorable Nerombungu Mfumwabanga Moyo azangaki pete ko présenter ba invité nyonso ba invité de marque oyo ba répondaki présent na milulu oyo
oyo abosanaki te ba membre ya famille na ye ba personnel nyonso ya Mama Pemba pe bato ya ndenge na ndenge boye sur place ba personnel ya complexe scolaire Mama Pemba ba yaki pe na ba cadeau ya ndenge na ndenge kaka bino moko bozali komona pona koloba merci honorable Néron Mbungu na ndenge otonga eloko monene boye ezali pona encadrement ya bilenge olie bakendaka bisika na bisika kasi bazali kouta bisika nyonso na ville ya Kinshasa bazali koya kotanga awa bisika oyo ezali vraiment bisika moko ya qualité. Honorable Néron Mbungu azalaki marqué na geste oyo ba personnel ya école na ye basalaki pona ye bongo na sima ezalaki bongo visite guidée epai wapi ba invité nyonso ya honorable Néron Mbungu bayaki na milulu bakendaki ko visiter ba bâtiment kitoko ba atelier ba laboratoire pe biloko ya ndenge na ndenge oyo ezali kosala ke formation kitoko epesama na complexe scolaire Mama Pemba yango honorable Néron Mbungu azali kotalisa ke lobi président Kasavubu akobima awa président Mobutu Mzee Laurent Désiré Kabila Joseph Kabila pe président Fatou Beton ya lobi bakouta na complexe scolaire Mama Pemba bongo na sima ya visite guidée ba invité nyonso bazalaki wana bazalaki vraiment impressionné na investissement oyo honorable Néron Mbungu asali na commune ya Kisenso district ya Moamba na ville ya Kinshasa na sepeli mingi ndenge mokonzi son excellence Néron Mbungu akanisi azoyaki makanisi mpona kotia kombo ya klasi oyo na kombo na ngai nazali na esengo makasi nazali na esengo mingi po klasi oyo bana bayaka koyekola kombo na ngai esangami na place wana na place bana bazali koya mpona koprepare avenir na biso ezali kosala ngai esengo makasi. Merci. La 10e anniversaire de l'école. Par coïncidence, anniversaire en haut, au lieu à Balaxi Busso, salle où il y a les amis, ou même à Combo, il y a Coco la Busso. Les pasteur protestant. Et à chaque fois qu'il y a en pleine mission. Alors, le fait que tout le monde peut essayer de se renseigner. Le fait que les gens qui sont dans la presse, dans la salle, dans la parole, c'est Peli Mingi, tous les gens Moamba, en tant que Messeumba. Na sepeli makasi na investissement honorable Néron Mbungu asali aza neve na ngai eyebani mais investissement oyo eza talo mingi soki bakobatela yango mpo elancer développement ya Kisenso na ya Mwamba Mbimba 5 ans eza ebele bakokama Mwamba bakokamwa Kisenso mpo na développement ya à partir ekolo esengo makasi parce que toye awa on a 10 ans boye kaka na même occasion bafongolaki mpe dessin ya kitoko oyo badessine honorable Néron Mbungu mpo na kolakisa ke awa complexe scolaire Mama Pemba ezali kokola se kokola item Mama Pemba pe complexe scolaire Mama Pemba de kalate ezali kofungola ba porte na yango mingi penza na mois ya septembre bosimba pe boyeba ke complexe scolaire Mama Pemba na 10 ans ya pamba d'exploit et belé et salimi enseignement pe encadrement moko ya kitoko formation ya qualité fête et les cas qui vraiment kitoko bana commune ya Kisenso ba yambaki batu ba utaki bisika na bisika ya boye tokoloba lisusu nini honorable Néron Mbungu oye complexe scolaire Mama Pemba oye kende se liboso misala kitoko ezali komonana excès ya vitesse sonde ezalaki à la base ya accident moko esalemaki lundi 9 juin kuna na mitendi na route nationale numéro 1 pour le détail. awa toza na mitendi na route nationale numéro 1 likambo ya pasi pe mawa esalemi lundi 10 juin 2025 botala bino moko ezali mingi bakamion ya minene oyo eutaka na ville ya Matadi boye pona likambo etali excès de vitesse ndenge batemoin balobi adouble baninga akei kokweya tono
ye wana na zamba boye chauffeur azalaki kaka ye moko akangami kuna na kati boye bato bayaki ebele na pasi mpe mawa na motema mpona koluka ndenge nini kosekurir ye akangami na kati ya mutuka botala ndenge bazali kobundana mpona kobimisa ye ezalaki pasi mpe ntango yo leki na okuna batikali kuna doze na yo kote oyo ozoya kokontinue mbango yango ti kote oyo likambo etali excès de vitesse yango nde ezali koprovoke baaccident ebele awa na République démocratique du Congo en général mpe na ville ya Kinshasa en particulier surtout mituka ya minene oyo eutaka na province ya Congo central bawelelaka soki eloko nini toyebaka te botala bino moko ndeko chauffeur oyo ya mutuka ya monene ndenge azwi likama alors qu'autaki mosika na Congo central akomi déjà na ville ya Kinshasa mais kaka koluka kowela botala ndenge ase retrouver ntango yo leki na okuna batikali la couleur de chemin seconde koyeba ke centre évangélique parole éternelle la borne vandale na bokambemi ya révérend pasteur Kalika Senda baza kolengela mobange na convention du 17 au 29 juin oyo babengi yango joint la main de compassion. Nous vivons dans un monde en perpétuel mouvement, un monde où il y a plusieurs défis à relever, où chaque être humain se lève avec la volonté de bâtir, la volonté de donner un sens à sa vie. Un monde où les opportunités sont nombreuses, les rêves sont accessibles, mais le parcours reste exigeant. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens à son temps, au chapitre 16, le verset 9, il leur dit « Porte est grande et d'un accès efficace m'est ouverte, et les adversaires sont nombreux. » Pourquoi les obstacles? Pourquoi les difficultés? Pourquoi l'adversité bien que la porte soit ouverte au-devant de nous? Que faire face à toutes ces réalités pour posséder sa porte? Raison pour laquelle nous vous invitons à ce grand programme Joindre la main des compassions qui se tiendra du 17 juin au 29 juin ici à la parole éternelle Bandaloua, extension de la bande, alors hâtez-vous. Et comme orateur, nous avons le pasteur Ghislain Lumpuku de la Belgique, le pasteur Bernard Fouamba de Lubumbashi, l'apôtre Roland Dalo de Kinshasa et le pasteur Kanika Senda Lumpungu, pasteur du centre évangélique La Parole Éternelle. Nous sommes sur l'avenue Kisangani 5213, référence virage à Solongo. Que Dieu vous bénisse et bienvenue à tous. totikali kaka na kula région pour la kotesa bino ndenge communauté unie du réveil na bokambemi ya archevêque supérieur Dodo Kamba baza ko organiser deuxième édition ya trompette du réveil oyo mama na likambo nango ezali pour une paix durable en RDC we baki rendez-vous et pesa mibongo lundi 30 juin na esplanade ya palais du peuple bolanda ba détail. Le moment tant entendu est venu, la deuxième édition Trompette du Réveil. La communauté unie du Réveil, en collaboration avec toutes les églises de la ville-province de Kinshasa, organise un grand rassemblement de prières avec comme thème pour une paix durable en République démocratique du Congo. Vous êtes Congolais, un fils du pays, Dieu vous a placé au Congo pour une mission. L'heure vient de sonner déjà en date du lundi 30 juin 2025 à 8h juste à l'esplanade du Palais du Peuple avec l'archevêque supérieur et représentant légal de la confession religieuse Cure, Dodo Israël Kamba et tous les hommes de Dieu de la RDC. La paix socle du développement et l'héritage à léguer aux générations futures. Jésus-Christ est Seigneur, cordial bienvenue. Protivap eza potopoto kitoko équipé achetos à la mukolo to mona bino nyoso bosengeli komela yango. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna ayebaka te tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko mpona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap, protéine, vitamine, énergie. Azama yele na classe abelaka te alembaka te. Ba maman, félicitations à vos connaissances. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie.
bebe na yo kitoko nini oyesaka ye bana bayingaka ngo sante kitoko nzoto makasi matemi diswa mama ndetisa mwana suka na mbimbi oyo suka na mbimbi Protivat pour bébé pro produit par Chris SARL. Toza na communiqué nécrologique awa abola na lecture na yango. Grande famille ya fait Honorius Kisimba Ngoi ndalewi baza na mawa ya koyebisa na bandeko baninga pe bayeba na bango nyonso liwa ya mwana na bango ya mwasi ser pe tante na bango Miko Kisimba Ngoi Mikombe ye akufaki depuis mokolo ya vendredi 6 juin 2025. Programme ya matanga ezali boye. Recueillement ebandaki déjà à partir ya dimanche 8 juin 2025 na salle polyvalente Honorius Kisimba Ngoi ndalewe ya paroisse Bethléem ya Mejiseko na commune ya Lingwala na numéro 238 ya avenue Bukama pene ya terrain ya RTNC. Mokolo ya jeudi 12 juin 2025 veillée mortuaire ekosalema na salle Kofi oyo ezwami na avenue Malemba Nkulu quartier Sosimat à partir ya 19h déjà. Mokolo ya vendredi 13 juin 2025 na ngonga ya 8h de lever ya depuis mortel ekosalema na morgue. La cérémonie funéraire ekosalema na hôpital ya cinquantenaire pe ekolandisama na Bokundami. Bongo bain de consolation ekopesama na sima ya Bokundami na salle Kofi. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki Miko Kisimba Ngoi Mikombe. Rédaction mobimba ya Info Lingala journal ya peuple pona peuple et kaboli mawa na libota monene ya fait Honorius Kisimba Ngoi ndalewi. En tout cas, Info Lingala ya mardi 10 juin 2025 yangoyo et comme na souka et pas nazalaki vraiment heureuse ya représenter les bino ya ngo soki bo après ça qui yango pesa merci na Nathalie Kala Kapenda ozalaki na édition papa zaki assisté et pas grâce pour ba na sima caméra tozalaki na Igor Ntingi montage simamaki na Christian Kangebe ni pe Fabrice Lundo mi journal pour la peuple ezaka supervisé et pas héritier mapinde mbande ko botika la malam. Au revoir.